Mambwene buta we kaka oza wapi omoni mwana junior te baye komema ye epai ya beda shu mina balingi kotungisa nga ntango nyonso mbongo bimisa bana kende na bana na zamba obombami soko omoni kamio ezowuta Kinshasa ozobimisa bana moko bakende kodiembelaka mwana oyo adiembeli wana bomoni ndenge vi na ye change mbongo bolingi kaka kosenga mbongo bana baninga bazokende kodiembela na mituka lelo vina bango ezokochange me yo kaka kobota nayebisi yo simba nzela kite kuna na zamba obwakaka mwana moko na balabala soko omoni mutuka ezoleka oyoki yango ezopesanga motema pasi komona mwana oyo azalaki kubuka lokola soki eloko nini lelo ye wana na kini na beda shu lelo yeyo na kini na beda shu mwana oyo azalaka ka kuna na mboka lokola bana na biso kuna te me yo eloko te bana mobimba kokende kosankana baje moko zanga ntina baninga baso kodiembela na mutuka bana babima mutuka leka te donc soki aleki kaka badiembeli beleki kaka badiembeli ti bakoya komona moto akoya na bango wana Kinshasa soki bongo te bana wana ata kutu mutuka ezoya kaka te soki koniate soki nini badiembela Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayoton pe. Mbote balandi MDG de TV Mafuta Sika. Ezalingo abino mère d'Orcas la grande dame, mais avec un grand G. Kaka ndenge to mesana koya kopesa basango pe kopesa toli. Nzambe apambolela ngai bino. E lelo bandeko toye kaka mwa lisolo muke. E botama congolais oyoka bilengi nde balobaka botama congolais oyoka makambu bandeko kozala congolais eza eloko mosusu boyebi malgré pasi ya na mboka oyo ya na eloko mo nzambe apesa congolais malgré tout ce qui se passe nzambe asala sorte que congolais azanga basourire te po na bapétage ya baguerre ya bakuluna ya bambula eboma bato un moment boyoki eloko mosusu to pe bomoni boseki ekalme-moi baesprit. La Bible dit un cœur joyeux est un remède. Est-ce que bobi ke koseka ezalaka kisi yaya c'est kaka kozalaka trop sérieux te même Bible ezoloba ne sois pas juste à l'excès et un moment qui serait oui mais un moment s'il faut seka esungaka esolajaka et balobi affaire diembela ozwa vie toyebi mwana biso vie na diembela inanga te vie na diembela kinanga ite na uta kolia nanga makonki petit junior o bazobenga mwana Eliezer bamisu balobi ke tata na ye eza Eliezer botala bilongi na bango effectivement bakokana eya nango kaka kokokana bandeko ane mwana Eliezer te Eliezer aza motetela atielaki zemi yango wapi asundolelaki yango wapi vraiment botika député kimia bandeko diembela ozwa vi boyoki ndenge mama oyo aza ko toyebi te eza yango ka humour eza ka humour to eza sérieux parce que mikolo na kino komi affaire diembela ozwa vi boyebi eloko nyonso ezala eza eloko mosusu ekozala balobaka nini eza nango aventure to jeu comédie mais na comédie leçon mpe ekozala tiré balobi affaire diembela ozwa vie fo diembela mpo ozwa vie boyoki conseil mama oyo to message mama oyo apesi bandeko na ye na bana bandeko na ye kotungisaka aire nyonso pourtant bakoki na bango mpe kokende kodiembela na mituka bazwa vie quelque part ezosekisa mais ça doit nous faire réfléchir est-ce que boyebi ke video ya mwana na junior lelo oyo bato congolais koma ozaka na ye ayokaka soni te e bato bazwi bana na bango bazoko expose bango à faire du n'importe quoi pona kaka soi-disant abeda shu amona to pe bato ba sur TikTok bayebi mamu na oloba
tout le monde va vidéo après junior tout le monde va vidéo ebele tout le monde va vidéo ebele na mona vidéo musuku te pesinga na kanda na commenter na bisi ta bo tika na buzo ba bozala batuko tata moko azwi mwana bato so pe mwana ngo ya ye moko na yebi te les petits so pe so pe ayibaki eloko so pe en fait le message ça du genre net azo menacer ya lobi na mwana ngo so ça ba imprécation non na salaki yango te alobi elo mwa alobi na kombo ya nzambe na nga akufa d'ailleurs elo mwa ba genre wana mwana ngo comment to lapa ndai walai na mama na ngai babilo mwa ba genre wana soki eza soki nakosi nakufa voilà parceque mwana yango tellement mwana moke alobi na kombo nzambe na nga akufa elo mwa baforme wana par exemple donc bato bakomi mpe kosala misusu certainement baosala peut-être nayebi te tobenga ngo ni comédie baosala juste baaventure mais eza kitoko te eya kitoko te quelque part il faut interpeller bakonzi même ye moko mpe abeda shu yango mais certainement na ndimi te baaventure ya boye kozonga susu ayoki soni certainement abeda shu il faut ayoka soni na bamambo euti koleka na babiloko bato balobi parce que bato ebele bazongisi bango na la raison bato ebele bazongisi bango na raison kosala bolamu eya nango mabe te comme les gens sont en train de le croire bato mosusu baolobake non po wani motema mabe boye po basungi mwana non ça rien à voir na motema mabe eza ke il faut oyeba kosala part des choses un mot il faut kozala sensé surtout quand on se dit dignitaire par exemple tozwa je crois nasalaki analyse bandeko bomonaki yango président kino koyamba mwana bazwa baselfie batia yango na banet attendez botala bana kombe baokufa bamilie ya bana kombe million bana kombe baokufa na bakongo wana likolo ata mosusu ya nzala baswe médicaux abelaki nasalaki analyse nalobela ye makambo mais président akokosafiche na junior bamatie na bamituka abeda shu babengisi baparent na ye wifo est-ce qu'elle avait besoin de ça lelo ekomi slogan diembela ozwa vie donc neti ekomi sujet moko ya moquerie ekomi sujet moko ya reyeri elo mwa ya litio do bato moko boye en fait quelque part c'est vrai asungi ne mutu mais ekitisi nayebi te so eza na bato bacomprendre omoni ntango mutu oza na bandenge moko boye epuis na balevel moko boye il faut olataka zaka ya oyo ozali parce que ezokohonore te mutu akocomprendre te to mutu oyo akocontredire eya nango mutu oyo pardon mutu akocontredire ezaka mutu oyo akocomprendre ne makambo yango te parce que tout le monde n'est pas tout le monde bato nyonso baza ndenge moko te quoi donc bato baza mitu esalaka quand même ils vont comprendre de quoi il s'agit to pe bisika ni tozotelemela totelemeli mpona bamakambo tooloba banti valeur nde mutu ezalaka honoré basupporter bagangi ye na bamakambo misusu toyebi ezangazanga ntina et à la fin de compte eloko ya malonge eza te dans le sens que leson ya kotire eza te to mpe eloko moko oyo ekoki kobakisa un plus na bavie ya bato surtout ya jeunesse kocontribue positivement na développement ya mboka to ya jeune ya bajeune to ya na bandenge moko boye do bamama moko boye ezanga nango sens ezanga nango ntina babuzoberi moko boye oyo nga na benga bololisme kibololisme na baniveau moko boye bamama mosusu toosala nayebi te vraiment nzambe asunga kongola azwa conscience e osala malamu mingi lelo ekomi diembela ozwa vie donc eza neti eloko moko boye ekomi slogan mais ya ndenge moko alitio nde nauti koloba awa donc bino boye kolakisa bato ke donc bana il faut basalaka babétise moko boye mpona nini bazwa vie en fait c'est ça et que dire vraiment c'est une honte c'est une honte bon c'est jeter des passages namoni vidéo oyo esekisinga tellement nalobi nazwa natiela baninga boseka pe et en même temps toprofite mpe topesa conseil mutu ifo esalaka mutu ifo esalaka congolais c'est vrai
en mode pétage air moko kande na loba l'autre fois tokoki pe ko s'hazarder to sala yango biso nyonso. Moi osali mo elo moka juste pour to s'amuser. Il y a pas de péché en ça et mabe moko pe eza nango te. Mais chaque chose a son temps et toyebaka ko sala la part des choses. Toyeba ko sala la part des choses. Surtout lorsqu'on est responsable, dignitaire, moto mo basé à l'évent dignité, il y a de ces choses-là, il faut to évitaka. To s'exempter nango. Yaba ma mususu yaba mama osala te kitoko te. Ya kitoko te, yango moni quelque part bato lokola ba jikaka bana ba caractère, mais c'est China Rambo ou atika silence na défaut et lo ba kinois ba congolais. Président moko charismatique. Ba mobutu kutu koloba te. Wana mukonzi nzambe na bango. Ya charisme. Mukonzi azala na charisme. Mais auto komona lelo to ebite maramususu. Bref, les amis, il faut savoir faire la part des choses. Hein? La Bible a dit que chaque chose a son temps. Il y en a on m'a bête ko seka. Mais erni ça era o sekate. Il y en a on m'a bête ko zala boeto ko sala boeto ko zala simple to ko zala na batu nyonso mais chaque chose a son temps. Erni sote il faut ko sala ko zala na batu to certainement vous comprenez. Donc bref, c'était ça les petits messages que nous avions à vous passer et puis de bonnes choses à vous. Bon début à week-end, Naba Amoureux sur MDGD TV, je vous l'offre. Et de bonnes choses. Quant à moi, abonnement Mbalassima, merci beaucoup. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali konzi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe. Côté lokola yo Nzambe na ngoya olatike mo vanzina bo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa. Maintenant tu m'as rendu intouchable, maintenant tu m'as rendu invincible. Ali wana yo to komindela santu lise kwana yo to kominde balongi. Zalaki binzo ndokia kolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Nzambe tango akofi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pasi
azotanga kolamuka abimaki lingala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpona ngana yo Jésus de Nazareth. Amen.